la famille, c'est encore moi la vôtre, Miss Tanya Lom. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. La famille, une grande dame, moi, benga, Miss Betaliso, nanga na la famille de Miss. Ba me kopi anga conseil, na me kana koyoka bango, soki na ko sala ndenge nini par rapport ya relation nanga. Na vana na mobali bane ebele. Mobali nanga to banine depuis Congo. Depuis to zara na Congo, bon, le quoi mon nom tazara na ndaku na bango ti e ko sala ke abalinga na vandi pa na bango et puis mbala mo mobali nanga ayeki banzela ya Luanda ti akoma la poto abundi ne mobali nya so abundaka après aye abengisi ngai na ye awa na poto ngape na mobali nanga na Congo to zaika ya bakisheri ko vana ndaku moko to zui penda ta on va na place moko penzate donc atika nga na maboko ya famille na ye po ne ezala kaka ezala ke abalinga ye déjà tango ye ana poto abundi abengi singa tokomi ko vanda to boti bana to ana bana biso mikolo to ana bana biso 3 ya mikolo ya mibali mibale ya mwasi moko Miss eloko o na remaka na kati ya libana nga na banda ko lobango depuis tongo mobali nanga za salite Miss mobali nanga très sale nazo yebate na sala nini na meki ko swana mobali na bandenge nyos na solo atana moko ya ba ndeko na ye pona ba meka swana mobali alingite nga pe pareil mobali po salite mobali nanga ezaneli mobali nanga ba sola mapeka Miss na somba ba tondes po akata mapeka so les akana mapeka na tiele citron donc so imukolana o insister o pc citron to akata mapeka asali mena boyi moko akosala te Miss mobala sokola kate soka sokoi na semaine ezaka 2 fois na semaine a sokola to ça na 7 jours a sokola 2 fois ngaso na komi kolobana o yozo mona teke crise économique o mona teke ba mai faut ko futa biso mibali ekipara na ngote bino basi nde mfobo sokolaka Miss o mona bwena butu to ke kolala na mobali ndeka za to sa fête boye au mona alingi bunalia bombo na sachet na bisala micro na kosala miako yemba na micro ndenge nini eloko na yo na ebite soko ite kenda ta ko passa ngo po ezala ta bien Miss yangote Miss na ebite na sala nini nazo souffrir na kati ya libala nanga komona te po na boti na ebana nazo souffrir et comme na bata mo bo mona to swani penza au mona pena to discuter ta musu na boyi nanga pena ko 500 nzoto po na ebi ke aza propreté na ebi se zwa ka tata o sokolaka chaque jour ou alors okoko sokola oratata mukolo moko eza problème te mais tant yozo sokola te wana ba microbe wana ba salité wana ezozongela nga biso pasi to rattrapa ba microbe ba salité mbango ba microbe wana yango epesa biso ba malade mais ndenge nini yo kolinga kenga mwasi na yo o to vaino na ndako o banda kolinga koboya kosokola nazoloba na yo yozoloba na ngai ke bino mibali ekiparate bobo wana ni nango sala ke yo osokola te Miss et comment tina niveau ke un moto koma ko discuter et comment penda ko bebisa libala obi Miss mukomsu mobali nanga asiliki ayeti na salon obi ka eloko wana so boyeli yango papa ayeti na salon o ndenge za bongo votre maman alors bana maman ebino aza gentité aza impoli aza boye akoma ko accuser nga mingi pa bana pona ni so mukwana na boye ko sangiza nzoto accuser nga pa bana Miss siko bana nanga bazomona nga mabe oh maman toi vraiment il faut bobongisa na papa te mais po ani boye bazoyeba te Miss mais kana ko beta sete na ba papa ba changer ka ba caleçon na bango ba changer ka ba sous-vêtement na bango ba changer ba sengle ba sokolaka ndenge biso basi to landela ka nzoto na biso ndenge bango pe bakosala voilà lisolande ko mwasi yango wana eza kolela na ye likambo na ekomeli yo te soko yoki okanisa kwaki aiza nango eloko te meza pasi ya moto kati na kati ya couple tosangisa nzoto na kati ya couple tokoki kosangana te soki toza salite ememaka microbe mpa na biso basi epesaka biso bamaladi ya minene eza très dangereux mwasi akobanda kokwanza mwasi akoki kosala badéchirure na se bamai ya salite koobimaka ye kaka mpona microbe ozo comprendre un bon tonton bozwaka temps ya koprendre soin ya banzoto na bino eza important mobali ifo asokolaka ndenge biso basi tosokola nde bino bosokola konika na mapeka na yo kobose minu na yo la langue na yo so olingi obandaka kopesanaka babizu ifo onikaka balangue ifo tonikaka langue ezalaka couleur rose ezalaka pembe te ezalaka couleur rose oui pembe ezalaka kitoko te voilà après wana ifo konikaka oniki mapeka na yo oniki ba kilote na yo changeaka azara l'habitude ozala ba boxeur o changer ba single na yo moi ba deo na so za deo te moi ba citron na esalaka moi fraîcheur moi propre zaka pe l'habitude ya kozwaka moi clou de girofle ata moko kotiaka na monoro après ko brosser etikaka fraîcheur oso na moi si bwe moi so ko solo te azo ko salité te na kati ba zolo kolongola ba salité wana ezaka na zolo ba papa miso bazana na ba poil na ba zolo nzoka
ezaka salite longola basalite wana sokola matoi na ndenge biso basi tosalaka ndenge bapapa bino mpe ifo bosalaka voilà ezodérange biso omona na couple mwasi mosusu azoboya kosangisa no nzoto nzoka azomona ke oza sale moya aloba no boye eza te ta mosusu osika to okoboya na yo ozokomprendre ndeti ndeko na biso aza femme mariée basali 15 ans ensemble na mobali mais alobi eloko wana ezolelisa motema na ye azokoka te ezolelisa motema na ye yango aye nango na lisolo apa Miss Demis po to partager na la famille de Miss Demis parce que aza moko pe ya mobali ne o ayoka anga eza pe na ba pape belé baza na kawana bo changer ba culotte na bino bo bimisaka bo investir pour na nzoto na bino soin na biso ya nzoto eza très important voilà biso basi to robongisa bino pe bo bongisa po to sala ka ba fête moko ya kitoko makasi voilà je vous aime beaucoup, les bisous là-bas.